terre. Maya yokutanga botala. Na lamba na maladi. Na lamba ya sali ba désordre bomoni. Azokisinga na pot na likolo. Likolo na lamba na vana na étage. Na vana likolo. Boye bisanga likolo kuna na ba karo ba na chamba bo la place. Bolo mwana. Étage na nga yango. Bisika na mataka yango. Bisika na olamba bomoni biloko. Bisika na olamba yango. Bisika na olamba yango. Botala étage na porte na ye na bisika na olamba. Azokisinga na pot na likolo. Likolo na olamba na vana na étage. Na vana likolo. Boye bisanga likolo kuna na ba karo ba na chamba bo la place. Bolo mwana. Étage na nga yango. Bisika na mataka yango. Bisika na olamba bomoni biloko. Bisika na olamba yango. Bisika na olamba yango. Botala étage na porte na ye na bisika na olamba. Différence eza place. Na ye amena senga azokisi ngai atindiki ngai na libaya. Botala biso nyonso to ba locataire mukolo lupango azate. Biso nyonso to ba locataire abandi na tonga kwesilwa batu balamba ate. Botala nga avanda likolo. Bo expliquer nga likolo a eza courbure ya okita likolo kuna porte na nga yango wana. Porte kolo lupango yango. Auti musala na ye 19h juste apekisanga na lamba na CT. Bandeko na nga ya TikTok, bandeko na nga ya WhatsApp, bandeko na nga ya Facebook. Boye bisanga na okelamba wapi. Botala. Apandi biloko na nga bana nga na badiete, abetinga azokisinga. Bona sa mobali, na sa mobali te na sa mwasi ya mutu te, na vanda ofele. Batu nyonso bayaka bomse mituka bayebi kenga babalanga ke na bala mwasi na eba honora ye. Lelo eko mena senga. Ni na olambela mobile na nga balanga ke ayo mena singa seke biso basi babala biso te tosona droit ya koloba te bandeko na nga TikTok botela nga likambo bolobela ngo bopanza video partout papa ngoko mone pa kalek Outi na mbuka ni Bandaka na Bandaka ufana na community Bandaka ni telecom na veni. Numéro combien? Papa comment na nani? Et bon maman? Maman fille. Ok. Sikoyo o komi na Kishasa ndenge ni? Mwana mwana Wako yeba bolonga ina Bandaka na Tanzania. Okay. Na utanga kana Bandaka na ekolo na klasi.
c'est na bino madame ou bien monsieur komona ye nani est-ce que okolinga totinda baimage oyo koke peut-être bakokomona mpe baya kozwa yo kozala beno bandeko na Kinshasa wa bakoti nde bakokoyeba ok merci beaucoup olobi kombo nani lisusu Jérémie nani Bobeko Edouard ok oza vraiment mayele mingi Edouard merci ok tokosala nyonso mpo ke baboti na yo bamonana po ke ozonge pa papa na mama komitokisa te awa oza na maboko mpe ya papa na mama bazobatela yo malamu d'accord oyo bazali wana bapesi sanke mama mo bakufi alita papa biso ake otala suizana na amonke eza mamali apo papa ntango ake osala na mosala ayebisi ninga na yeke mwasi na akufi apo babongisi mpe mbongo bake okunda mama apo ntango papa ake so komela masanga premier jour batieli masanga te baempoisonne te deuxième jour ntango akei apo baempoisonne papa akufi ntango papa akufi après biso toke epa bakoko wana lokwa babandi olinga biso te babengani biso ntango babengani biso tokeka na balabala na bayaya biso baya nanga bakimanga bayesanga ke bango baki oluka fenda mosusu apo bakiminga ali ntango nayabandaka na nzela kaka nga moko ali papa yayamo bambali ayebi nga abiki aketikanga na ndango ntango aki otika na ndango maaliki na biso lokola kaka abandi osala mwa bagenti lokola papa na mama na yaya na ye aki otikanga abi nazwi ye ali ntango yaya na kei atiki kotumbanga lokolo donc papa wana o place bakenda kotika yo bakitumba yo lokolo ntango atuminga lokolo apona konanga bimbi apres koko ya basili bazwinga ntango basili bazwinga apres ayotikanga na frena moderne espoir message nakopesa na mama napesi eka merci mpona nzambe atushe motema na ye akreye mwa frena oyo mpona bana oyo bazalangela papa na mama bayovanda yango na sengi merci nzambe akokisa mposa motema poche ne ekakoka te d'accord bongo famille oyo papa baye kotala biso kopesa bongo nini mosusu bapapa oyo baye napesi bango ka merci lokwa bayotala biso nzambe atushe motema na bango bayotala afelna baliana bana afelna yango nalobi kaka nzambe abatela yaya oyo abeta bale baange ya nzambe babeta ne bala sambe azwa ata shaki na likolo te atia ata babie ebele yango ka nalobi. Merci beaucoup. Yaya Vano Awa, excusez. Le ministère de Finance. Désordre dans le ministère de Finance. Bataille de peste.